so biso ngofo ba libinja ti mama nanga na boîte anu mama nanga libinja mai maiti libinja akombe bena basoko ibali ningi mama nanga ko ina mai azema 9 mois ko ina mai apa alinga ganga mai ko chena munako aganga sona se pra ni na botama. En fait comédie angeza ine parce que ngai comédie no sala mo muke kala des bases na idée mon comédien au sali kamo ba seki nde abanda ko senti kina yo place mo boye ola musabatu vous place mo senti kina so denza zali azati mali so denza yi senti ke mambo la muki la mabongo et puis na osala kena na ko mosala tête parce que na ngaza na technicien lianza lisofote bosonja bolingo la misamba misisamba hapana lende nyamazamba sila kasomote autrement dit banjaka njaka mata iseko porenge wana ka kombo na nyoso ngaiti mais kilot oyo euta village andinga solo to na ndenge ya solo euta village koko na ngai lisofote lianza lisofote nga kufi parce que tonga na botami na nebete l'histoire na mai to ba bimisinga batinga na boîte be na na mukino hôpital koko na nga belela Uja bakoma bisimba simba petit elelo bakoma bivanda vanda amama era bakoma bitonga tonga bachale era bakoma bipesa pesa Mboti na balandi nyonso ya clebois.com là ya bino tanya mavambu la cylindrique toujours continue toujours na koluke la rabino d'actualité mingi bateau bazo sala musala na Kinshasa pezo monana pe bateau mokili mo bazo ndima bango par là avant de commencer je vais remercier toute l'équipe de clebois.com je commence par De La Nation Tonton Banda Pichumangaya Boss Lady, hein, le berger Junior Kabea, sans oublier mon caméraman Marquis Oazolamba Mikolo, sans y boulot vraiment. Il y a le lot na yambeli bino mutumo boye, hein, artiste comédien, oya kangi Kinshasa, a kangi monde entier. Bon, on a habité sur notre banine, mais malheureusement, dans le temps, on a été yémoko fois s'est présenté. Malheureusement, on a quoi s'est présenté à yémoko te, yémoko na famille, na maman, na mboka na bango. Bolanda mbote papa na biso mbote mingi na ninga mingi lo sako pona agir na pesa bino nenga masesa mikolo nenga zalaka lo sako papa kizenge ba kateke fete sile ata ba kata musique ezobina kaka lo sako papa esa dia ole bona lomia election esengwa mama moboti wale mwana mena mabele lo sako bobelo manga koko pesa biso kombo na lianza lisofote bosonja bolingo la misamba misisamba pana le nyamazamba sila kasomote autre bani manjaka njaka mati soko porenge na bato ba yokite kombo na lianza lisofote bosonja bolingo la misamba misisamba pana le nyamazamba sila kasomote autre madi banjaka njaka mata iseko porenge wana ka kombo na nyoso ya ngaiti pesa ba tout problème tenet na ba classe ba yoka komba mutu boye oui ba problème net na problème na sini pas la carte militaire ba problème na affaire étranger pour nos passeport nanga ya ba problème mais ba kataka na mwana ba souci lena les sofote mso ko misamba ka bango tout c'est mon nom babi mingi se présentera kombo na yo na komba ba parents na yo oui parce que identité au bandarate ba mso ba baraté ayo ko se présenter habité na bane onga komona nga Patrick obosana ke seni bouta ngai zemi na kotina na zamba parce que fona uta na zonga comme zemi na kota na zamba na sema seki mama na ngaju zemi ba papa na zamba ko sala kwa ba blague mu ba zemi koti autant zemi koti na bandi wana ti na zamba wapi na zamba libinja papa zemi comme si 9 mois na derrière na zamba libinja donc zemi na ko si 9 mois habité bacha mama na ngana mai a bota na hôpital basoko pour les binjati basoko fuko ya mai ezako ndo mutalo ba na okende wile so biso ngofo ba libinja ti mama na boîte anu mama na libinja mai ti libinja akombe bena basoko ibali ningi mama na ko ina mai azema 9 mois ko ina mai apa alinga ganga mai ko chena munako ganga siko na se pra ni na botama po nganga na munako tu munako kanga na espace monani ya sia ganga gangi na seti na munoko mibale na bota mama na ko monene masoko papa na ngali kinja
On est colonie na on va comprendre nous assister. Naza muté Équateur mobimba, naza muta ba soko muta libinja, monja muri bumba mbanda ka basangu subuende ilo mata perenge yali bokote kuna nyoso naza kuna. Là vraiment c'est pour faire plaisir à tous les amoureux. Il y a comédie, il y a bagag boebi ke mikolo bango ne bakangi et je sais que ça les plaisir na Alba Djunga. Hein, depuis Londres au Mokoko, vient à Ramoko na Blaise Matuidi. Blaise Matuidi. Jonas Matuidi maboko mbongo. Mabiso yo kutai na yekara. Opesi mbote. Osepeli. Vraiment. Papa Lianza, on a préféré na bengo Papa Lianza pour kombongo eleki mulai ngana okokate. Ngenyo so mono benga lisofote ka ça fait partie de moi. En fait lisofote papa okobete la biso non non. Lisolo ya carrière na yo et lo ni ne poussa yo se retrouver au sala comédie idole na wazanani. Idole na mingi vraiment na tala mingi bakanza trop mingi bakanza et puis mingi koko na ngai lisofote wa kufa. Donc ils a combat solo comme on dit sofote. Il est dans les sofote na zando ina ya kufa chef coutumier na village natal Iyali. OK. Watika kilo to lona lataka. Watika biloko na sako na de montant parce que na sango na mission mon côté bana bando sa mission. Vraiment. Vous a première émission dans ça la ça ba secret ni koko na ngatikelanga. Mais avant tout comme on a pour on a bêté la biso no lisolo no elo nini et ça la kayo la mukaka beaucoup comme ça la comédie. En fait comédie angeza ine parce que ngai comédien no sala mo mukema kala des basages na idée mon comédien au sali kamo ba seki ne abanda ko senti que na yo place mo boye o la musabatu o sa place mo senti que na so denza zali azate mali so denza yi senti que mambo la moki la mabongo et puis na o sala que na ko mo sala tête parce que na ngaza na technicien en tant que technique na fili na technique mais elo ni motiva kayo maki nini te elo moni so uzana makila ya mo banada ko chuba da fo la mukabima tant que ça que comme na tamo bona moni que ba famille nga ba poussanga pe to na sa tête ba petit na regen ba kula bive faut arrêter à tête arrêter ba petit na to refait aux États-Unis fait boss aux États-Unis bien nga arrêter faut arrêter bien peut-être on peut en bien mais peut-être on peut mo sa tête on peut bima passe ba kiss faut aussi ba kiss mam kili na mo rane na mo na kana ba venga de ba vrai comédie ba moteur ça kana te na mo na ka bongo OK na boulot on a travaillé na bloga ba to ba succès so on prend tala nga ba TV na tala nga ba groupe Salomon na ta ba groupe mebele kala série wana ba vena biso mo ba vena mundu ba vi mundu eri ba vena biso mangbaou senti to tala ba ngona ba ika mais non ilo on pesa ngo bien mais ba ju ba sexe ça fort obligé mon tête vraiment tête rier sans tenir compte de sexe on peut dire les allons pas perdre na makila. Et puis bon on a bandi pe ko vanda ko ta tête ngo titi na sina na zuna ngape na videnchik na ko tipe na bandi pe na ko sa pa cours normal na 11e mairie wa INPP na salle pe neni télécommunication na salle pe réseau na vidéo na ngape no ki pe na makamte ko na na sa so ine na ki pe na ngote simba chombo fa no moninga. Bon ça va donc na bato bolanda boye ba ke à part comédie so yé penza wa sa elo ablo technique au réseau nyonso azawa na yebi chombo ko sama sécurité na yebi chombo temete technique pe to pusa mama musika mobila miki musu pe na toucher na ngai tango wana tango ça ke na monique théâtre c'est bon moi tête d'église ici on a ba non tout non neuf ba tête d'église église ba 2000 là to ba no sama ba tête moi ya ke mo sama ba gag mo ka bon le parce que TV kana zo ba 2000 ke kana ba TV ba ka ba 2000 ba tango je crois ba ko sama ba théâtre bongo titi ça que non mo ba groupe ba nini ba ozo mata pe kaka carrière peso baksa makaka expérience peso ya pe kaka na travailler que groupe mo be que groupe on simi na to longo va on ndako OK groupe moi sim to longo va on ndako ça que ti de tout dans 9 ti na 2010 na fin na yo ya réveil na groupe le réveil mama relé na kota na groupe nde ti na continuer na groupe ti le londo mo na ko quitter na nga sa vie na nga. Là si go no sa vie na yo par groupe ma mele no o joie le sous
Non, Nazaki n'a sali 9 ans, à peu près 9 ans, 9 ans, on a groupe à les rêver, n'a sali 9 ans déjà. Donc, on a oumé la kipena. Ça fait 9 ans les rêver parce que, on a rêvé, on a côté, mais on a otanga. Parce que, on a sali art dramatique, on a estimé comme, on a sali 12 mois. Mon seul peu, on a sali, on a tangi l'angopé, moi, l'expérience, c'est ma ébaksa sous. Donc, Nazaki n'a sali, on a côté, on a otanga, on a sisipé, on a continué, on a sali, donc, le 2019 et 2011, 2019 on a quitté en janvier. Ukabane bulungwe pwani bokabwani esimbite pe komaka o esimbite mutamta bimana ndenge na. Bon yanga peneza ke non na monike na kosamolo mo boye na ndenga mabete quoi donc bon ma groupe ezanga makambuté mais à part ça ngamo na monike non na moni France biloko mo boye libanda c'est France à l'aise parce que moni mingi na ndeto zaki pe na groupe wana to travailler mais il y avait des choses pe to zaki ko ça la maté par rapport au groupe né groupe chrétien na moni que na sailo ko mo boye mo bongo na meka ça un peu libre quoi vous en a moins liberté parce que moni le long zonzingi ba sepe na ngana biloko na sala na groupe réveillé biloko ka baliendo le so forte banino na sala ngo aye na sala ngo libanda ya groupe réveil mais quand même besoin d'entretenir ma bonne relation jusqu'à là. Oui, tu as un problème on a mère na problème na travailler trop na groupe wana na bibi na groupe wana donc c'est ma maman. Ok, merci beaucoup. Pour retenir que papa Lianza alobi azana biloko o ya kolakisa biso o non to monate o écoute na sala dans des exceptions hein exceptionnel pour moi quoi biso Cléo Boande to yele loko ya maya zo lakisa biloko koko na atiki na ebité so ke za nini o zo lingo lakisa biso. Bon en fait naninga ko expliquer moi Hector parce que ngai na genre ni Lianza kilote moi biloko te kama na anakin te kama na mais kilote oyo euta village aninga solo to naninga na ndenge ya solo euta village koko na ngai lisofote Lianza lisofote nga kufi parce que tonga na botami na nebete l'histoire na mai to ba bimisinga ba tsenga na boîte ba na mukino hôpital koko na nga belela abina botami lisusu parce que na botama mystique koko abia Lianza lisusu wana botama na Lianza apena nkumu Lianza yo wana alors tango ava kufa pourquoi on a eu un parasana na Kinshasa mais na mona mabiemane parce que une fois yaka pour azar chez père dans le panga père na bisona yolo wana moi so avani na hôtel ko ba la ta mystique qui est muke bien comme on a eu avandi et le mo kankanga kan zoto qui lo tobi ko ba mona ko ba malusa sala alors tanga kufa tika biloko na la ta nzoto biloko ba mbembe ba poso ba koba ba kombo na ye ba chapeau na biloko un peu ça moi na moi ezaki na ezaki azarola parce qu'il était chef Foutimé tant akufi papa qui na village na akina mboka nde atikaka biloko na kilote na ye veste ne mweza awa ba otalango veste ne mweza awa ba biloko na la ta chef Foutimé wana alors ava kufa na robaki ya biloko bo pesa kando inanga on a ba kisite ba pesa ki la kisitenga bi kisite c'est ba simsengelo mo rezo sala ko makila sala bote mais déjà ko yoka ba nini ba posanko ba kombo eza ya biloko ba tikelo te yango cartonné monde entier bo eza entre nous bon nga mind directement na chef Foutimé parce que na kombo ya chef Foutimé donc na gida na pouvoir et le mot ba pesa ngalo ngala na mboka tena na Kinshasa soit chef Foutimé faut dans le village kuna azali pe kuna remplacer na kuna na kini na yanga aka na za biloko na sala donc na za na ngai wa remplacer kuna za yete wa remplacer ça que mutu remplacer yazu bokonja mboka mais nga na za ye moko lienda li soit forte vedi tango nga na botami ye adaye nga na tike na pouvoir et na kibobo et pe koko na pas avec na moi quelques ba comédien koko na ngai na incarna ye so mo nga botete na scène c'est lienda li soit forte so mo na sampide ngai na sonité nyei na baka funga na makona baka na baki yo ngana ba lolo na kombo nango et c'est que na tekala botaka na jeune na tekala tekele botaka c'est comment peut jouer botaka mais oui ngai na bulongola so na episode ko kata forme na kata forme le ko ya santé mais na kata forme là vraiment c'est pour vous faire plaisir vraiment je suis très contente et à cause de la mutazo bimisa ba vérité na ye hein boyo kaninga zo loba ba biloko ezake non peut to yo kangote vraiment ce sont des histoires oyo a botami nango eza la bénédiction moko boyo donc eza loko pouvoir mo ba tikelier na kota mo mkie Lianza osa père de famille
Ouais, non, moi, moko. Seulement. Oui, moi, juste dit Lokoni. Donc, juste dit Lokoni, Lianza, et Kiti Sous. Ils ont kende kaka. Il pas au bac ça le so fort. Kende kaka nga kombo wana aussi la dépassé que koko nga va ko fabela nga yoza Lianza. Yoza moto famille. Papa nga moi liboso. Nga na moi liboso. Aux famille combien de au botami na famille il y a combien d'enfants? Naza 4, toza 4. Nga na l'aîné de la famille. Redi, comment mende na lingana nga ngote. Redi, donc Lianza, Rigen Bakula Mbale, et Rigen Bakula Lokoni, et puis Njoli. J'ai fait un boss Njoli en États-Unis, na Arabi, dernier na Bissou Yasuka Arabi. Bah, parents nous balingé ba R, hein? Eh, bah, bah, R, Redi, Rigen, Rifen Arabi. Vraiment. Balingé ba R, Ming, Batama Sekiti. Là, nous tendons vers la fin. Il y a une émission Nabusso par rapport à l'image, lumière, peso, kende. Gros, l'acception, mon babilo, quoi, na, poto, meka. Ouais, ça, vesa kokolanga tika, vesa ne yango, yo, batuso ba mono ndeso kindeni te. Kufa na nini? Kokolanga akufi na 2012, je crois 2012, oui. Je crois 2012. 2012 akufaki ba mamune sala minda bino bozo biloko bo pesa ngo Lianza. Donc oui, utaki en direct. Utaki village. Biloko bo pesa ngo Lianza aza nango. Donc ça pour ça koba. Oui, ils ont joué rôle ndo ba ina pour ça koba. Pour ça koba ezali biloko ko nga. Ya lokwa protection non. Protection tezaka pour ça koba, ya pour ça koba. Oyo na scène osala ngo. Na la tango kaka ne ko nga za rola, ko nga za rola tango boy. Soka vandi ala tango boy. Ya kiloko mo loboko na ye. Azaki la tango boy soka vandi. Ils ont servi yo kaka na scène. Servanga kaka na scène pour na vanda la beauté. Parce que ezaki ko nga vandi mo na vandi na ye boye asimbi kombo na ye. Avai na kombo na ye. Kombo uta village avai na kombo na ye boye simbi kombo na ye et puis azala ta mingi bambembe ozomona oyo. Apparemment c'est effrayant hein. Oh biloko ba gris qui te ba tikela ote pour ça nini succès qui mo bimba ndo kangi bo. Exact. Zaka kapesa bambembe ko na malembe ya mo ngana tuti bo tikaki mo biloko. Lo te yo bambembe ko na tika bambembe yango oyo ba nzoto bambembe ko na azala ta nzoto. Zala ngo suki ya bondo ki so ni teza pe na kiste des abo. Na mwana ngate ko sukola boye sala boete. Ya biloko yaki na ngo puis bon. Pourquoi il y a des gens qui sont ngai na jipe na garder na ngo pona pa ko boya maloba ya moto atiki quoi. Il y a zapendo ina. Na ngo ba chapeau ya mutu quoi. Monique mingi na sala na chapeau na oyo. Monique ba sepela mampe na oyo. Et ateke o asaki seni te na chapeau ko ya ngo eza na ngo na kati awa. Et puis na moi na mona ba bitindi na bilo na tika awa. Na mona pe atinda pe almet. Almet e utamboka. Bana 2012 kana saki. Jamo pelise la moto. Anzo mona pe gilet wana ya okata nini? Gilet oyo koko nga patika gilet ozo mona oyo gilet. Doko utepe mboka. Ti ya de côté ça so do ko no so ina ngwe. Doko. Do côté. Je crois de ko so do donc gilet OP za ana saki oyo bande ya. Na lisugi nini mona awa ya yebo ya singa boy. Tiko bio biloko sala na nini? Evanda kaka servanga na scène. OK. De servanga na scène quoi donc c'est ça. Vraiment ce sont des vérités au eza que binozo monarara mutu alobi bien que za lango kisité eza ba biloko tellement que azo hérité kombo ya koko na yende yango azo tellement kaza ndoi na yepe yango azo ça servaka na scène. Donc c'est un peu ça là, nous tendons déjà vers la fin de notre émission. Quelques mots mot de la fin na batu bazolanda yo mo ba salutation et puis na suko ça il a absolument comédie. Ouais, en tout cas merci na ba fan to balinganga Lianza ba porter soutien na bango pana ngai ngabe na laisser fierté pardon pour na ko c'est Sabino donc je suis là, je travaille presque chaque jour na ça que Florian ya recréer biloko po bino boza toujours nécessaire quoi parce que ngaba benga anti stress. Ngana ote débat tout mo ebele na bapoto wana partout na monde je lo zongi ovani biloko wasala ate osekimo mukela lipongi otima musika parce que nazana message moko a Nicolas Tensek depuis Chine. Nicolas Tensek a une promo mais ba vaina mutomba na problème batali vidéo nanga baseki basololi donc senti que non Nicolas Tensek abina ngane Lianza merci vraiment pour nango
Quand j'habitais na kota chance na Salomo lo mo on prend ça aux vraiment riche makasi au moins mingi le baza partout bazali tant au sexa yo lo mo boy net ba biso to seka na pasi netinga mana seka na pasi sexa na sexa rabatu na seka ngaso na seka na pasi na sexa rabatu siko mo la que non ese lo mo oyo ko sekeza pasi e mo so na vanda bona vanda ndako mo nga stress pela na zo ba stress na ngapet o reno lo mo c'est long de déranger mais au contraire ngai siko pa bato wana tamba kozona bo batalinga baseki bonga siko donc na sara musa mona se pesa bino na otika pete parce que na betara marathon na c'était pour ba biso na tiki mabe ko na lenda sa ngabili yanza eza eloko moko na koyebisa avate atanga na kokufa yebango biso so ko kino zabe moto eza kombo na ngai donc il a péton na yo ya saison na yo donc faut sepela nango ozana pouvoir nyonso esingi simbo ko simba ngaba ngate na yakande na sa musala na ke nakata muki avant aussi lisa boni ba sanwa vidéo ouais ça va pour la vidéo là qui est derrière Félicita ana Jubek ana na South Africa à votre traitement ça va. Ok, merci beaucoup. Là, nous sommes à la fin. Je remercie Ambatunion Sao Bazala qui vraiment m'a prêté qui attention à Kulandanga. Là, je vois Laura Makengo depuis les États-Unis. Moté mais à Londres, nous voyons Laura Baté en Abana. Abana, oui, qui est un petit je vois mes amis Néné Akelokelo, maman la Stéphane, les bonheurs à un Tanya Tandou. Mokolo décoration babi décoration mikolo eza maboko na yo za pour ça basa yelo ba déco vraiment dans ça publicité pour non foutité décoration la pesa wana Cléante Ningo mes amis vraiment je vous salue depuis Londres je salue Alba Djunga au Mokoko Thierry Moussassi depuis Liège Tati Luindula Nebike Bozé Belé à Kolanda ou Zolanda là je souhaite aussi bon séjour à Kinshasa. Tonton Jean-Ping Louisa, ato kangisine nemi na petit na yo, hein, to bongisa. Moi comédie à Souka, moi maintenant on a pour so boire, ya to y pas pour boire kate. Donc na pesi mbote na Shirita Kongolo moi c'est munene kitoko aux États-Unis Shirita Kongolo mbote belé na pesi mbote na Rifin Boss les prêtres des prêtres petit na Rifin Boss na États-Unis mbote belé sans oublier Patrick Mangasa Trésor Monga mokonja kimbango na États-Unis na bossa noté Jonas Matuidi les millionnaires maboko mbongo Jonas Matuidi na ebité na sani Jonas Matuidi na ebité na zangi mbongo lo sa te to peso ka loboko yo pesi mbongo Jonas Matuidi maboko mbongo na pesi mbote na Francis Yembe na kati ya Paris Francis Yembe na bossa noté et puis sans oublier na bossa noté Espé Balonga na pesi mbote na Rose Mbuluku depuis Paris na pesi mbote na Mozi Mabasa depuis Paris Prince Chabani Bourgeois théâtre bambote belé na Paris et puis sans oublier Fabrice Mbala bambote belé bana tout ya réveil bambote belé parce que vous en à Paris partout pa maintenant tsungani bana tout bana so groupe les réveil parce que nga ba réveil oyi eza honneur à réveil et mon pe maman Marie-Hélène to pesi bambote belé on a compte à Clébo on a compte à Lianza té donc maman Marie-Hélène bambote belé parce que vous allez sans oublier père spirituel Jean-Robert Ngondo Lutumba Ezekiel papa na biso bambote belé et puis sans oublier pasteur Ndala Motondo la croix qui sauve Mobimba bambote belé na pesi mbote na Paris na Belgique maman na nga Marie Kisoka père na nga Pedito Lazaro na kati Anvers na Belgique bambote belé et puis na bosanité na musika na pesi mbote na Nikete Nseke depuis Chine bambote belé na pesi mbote na ba comédien tout na Mikili kuna je souhaite ma bonne guérison na vie de loin là où tu es vraiment que l'Éternel azalanayo abatelayo je salue Fifi Siwa mon ami ngana bosana président vie de loin ma bonne guérison na bi que président vie de loin ce membre qui beto ko moi na pa communauté wana et ça bien na pesi mbote na baba artiste c'est tout Hans Luzolo la Duchesse 2 minutes bavena biso bapo bavejani bakomede tout baza kuna poto bavenga dios bave mangbaou do bakomede tout baza kuna na poto en tout cas na part Alianza vraiment na pesi bambote belé to simana toujours botika biso te ezara honneur na biso artiste donc merci vraiment na ba acte et puis na bosanité na pesi mbote na groupe na mba groupe Lianza vous pouvez fonctionner toujours très bien et puis les gars na chaîne ni na Kinshasa on a une espace parce que tout ça focaliser tout dans bloc Libanda parce que chaîne les a déjà Lianza TV bon tout va linganga Lianza TV on a tous s'abonner Lianza TV tous s'abonner et ça vraiment bien et puis na pesi mbote na ba tout batala na Chine na Amérique na États-Unis na Australie
partout bozali na on bossa ni tanto ka bolimbisa bozango belé grand frère na ramo pa linga ko mingi bogali bongongo na Turquie bogali bongongo na Zoide bogali bongongo na Turquie Zoide bogali bongongo anniversaire na le 24 oyo vedi bogali bongongo anniversaire na le 24 oyo soki moloko wana ye ya sala GTA tinda ko like DHL zwa bogali bongongo soki moloko lokolo wana ye nani ye sanga bien bogali bongongo ye mana technique na beti boy parce que anniversaire na ko lega direct na chaîne Liyanda TV donc soki ma salingelo ko na vraiment na ozanga jamais ko remercier yo c'est ça. Là nous sommes à la fin moi comédie moya suka pour se pesa batnya so ba hollandais. Oh ba petit ya lelo ba koma bisenga senga 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 uja ba koma bisimba simba 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 petit ya lelo ba koma bivanda vanda 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 a mama era ba koma bitonga tonga 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 ba chale era ba koma bipesa pesa pesa pesa